Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tozala fier, yakozala Congolais. Tozala fier, yakozala Africain. Tozala na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà, salut, bonjour, bonsoir. La grande famille, j'espère que nous vous allez bien. Biso penalba, toujours la grâce de notre Dieu nous suffit. Pota aimer, partager, ceux qui ont la liboso s'abonner et ça vraiment biso bien makasi. Voilà. La grande famille, tu es les sous, tu vas les autres travailler. Vu que non, lobby to travail à quitter, bah matière pesée belé sur les réseaux sociaux, bah tu es belé, bah zose la paix intervention à maman BBC to jali, biso no soto yebi, makambo ezo les cas sur les réseaux sociaux, ya koloba que non, campagne ya ko déstabiliser bandeko, ko déstabiliser Poutine, campagne ya koloba que non. Campagne ya koloba que non, Poutine nde a détruire théâtre et voilà. Donc au tel melana nous eloko wana na ngina solo la penza na snete eloko wana ka ya koloba que non, Poutine mutu a BBC théâtre. Tozo ngabat. Avant na kota na benanga, je crois bomoni moi vidéo mukiana ezo lika wana eza Linda Cotte. Linda Cotte a confirmé eloko moko boye ya koloba que Bokoyo kagu, bino moko aussi lama. Linda Cotte a dit tout le monde est famille Libota. Tout le monde est famille Libota. C'est-à-dire que Mouto Nyonso ayaka ko finga belvi. Mouto Nyonso ayaka na mission peut-être a dit que non na yepo na kosala la campagne de déstabilisation, na yepo na télé mais la belvi azo bebisa théâtre mensonge. Le kuta na bino. Lokuta boza feza ba lokuta monene. Ba lokuta monene na kanisi ku na nzembo Mobutu. Lokuta monene oya kanisaki belvi yako kufa waya. Lokuta na bino. Lokuta monene. C'est-à-dire que bota na nuka mwana tango lobi que non tout le monde est famille Libota. Na o décortiquer ngo na benda maele na bino. Linda Zaka pembe ya mama Loketo non quelque part ayebi ba vérité mususu c'est-à-dire que non Linda a flashé loko moko boye ba comprendre en côté c'est que azomona ba biloko nyoso ezo leka ba oya na ba kombo Belleville ba oya na kombo Belleville ba fingi ba lobi tout ce que bazo loba wana eza lokota ya koloba ke non baza ba famille Libota révoltée. Bino bokandisi ke non Linda tango komi bordir wana penza lobi ke non tout le monde est famille Libota eza po ani bato musu bamoni kaka Linda komi boko peut-être ba bien po tourner ki film kuna aza pas Belleville akene ko tourner na Bel-Air télévision mwana aza trop sage Linda wana aza mayele belé wana eza kaka ke non alobi po na ko ramener savoir ya bino bato na bozobi mako ya ko finga Belleville to yebani pe na ba coin eloko to sololaka. Et avant de décortiquer les Kambwango, tout qui est dans le bandeko, famille Libota, tous en a film et nabiso o tous autres na Belleville télévision, on est raté. Les autres autres la 8e épisode. 8e épisode bandeko belé balobi bazo bangela Sylvie. Est-ce que t'es gars akoboma été parce que des dogs ango, tu ko découvrir des dogs ezanani eza tega. Moi nango pendenge azo jouer rôle ango ya ndoki penza. Impolitesse mission ngoninga zotala Belleville donc et lobi yemoko mwana wana je crois il faut ba yambela biso après film mais il faut ba yambela biso sous wana pour ya lo barake non ceux qui ba pesinga parce que na minute oyende de dog c'est-à-dire que azap principal et pas Belleville principal pas à la mon côté au moni et pas Belleville principal pas à la mon côté vous comprenez c'est-à-dire que non des dogs titre eza des dogs principal à liboso eza yetegra. Déjà, t'es gras loba que non, nga soki naza na tableau moko ba pesinga principal.
lorsque Belleville a coachaka nga namonaka nde Belleville na kati na nga. Siko botala sikoyo Belleville azo coacher na mwana muke lokola Tegra. Et Tegra bimi sango penza batu bagangi. Siko boya koloba keno Belleville azo debisa théâtre par rapport à quoi? Lorsqu'azo fungwela bana mike lokola ba Tegra mitema. Bino boye bite keno bandeko ça fait mal. Avant on a kota na lisolo ngo ka nena oloba. Film oyo ya des dogs oyo. Non, Belleville elle est à féliciter toujours non bandaka koloba ngona ko sesaka te. Tegra kobima bako yambe lisusu. Totala ka film bo komelanga zaki sous titre nini. Azaï sous principal. O ba viola kaye papa kufaka papa camarade papa na ya zwa kaye o ezaka Turbo moi si na ye o ezaki maman Esther nda salaka ba GG wana. Mais na film wana Tegra alakisa pensa ke non. Ba yamba ye après film aloba nini? Aloba ke non na banga kinanu. Principal na ba pesa kinga. Mais vi nazaki coaché par Belleville. Tout ce que bomoni wana na kati ya film wana ezanga te. Nyonso na banayi ko pesa wana, c'était Belleville en moi. Ce que muto bongo pourquoi boloba ke? Azo boma théâtre par rapport à quoi? Bon, nga mama BBC na ko ndima ke no Belleville azo boma théâtre ya koloba ke no, azo former bana moko mike o vraiment ba oyana bazwa na rage. Parce que bano ya ta lelote, lobité, bana ba ko défendre ta soki Belleville azate bana ba ko défendre. Natango bako défendre ekozala image ya Belleville. Soki tokoloba ke no Belleville a BBC théâtre, nga na ko confirmer ke no Belleville a BBC théâtre parce que azo former bana mike. Tozo mona azo former bana mike na ba plan nyonso. Soki kozana ngambu wana nga mama BBC na ondima. Mais akoloba ka ba tata mikolo bazo ya ba mama mikolo bobimi boye na ba organe na bino nyonso bobimi si pa. Bokoya kokoya AVC pamba parce que bozo utiliser ba organe nyonso ya nzoto. Moina ba kicha na bo vanda wana tango bozo akoloba keno nako détruire yenda détruira vie nanga. Ozo kata sonité une femme a détruire vie na yo ke no boza kine na relation nini. O ko détruire vie na yo. Na moi sino peut-être na ndako. Soki nga moi sino na ndako na ko mituna lobi papa malembe a détruire vie no par rapport à quoi? A détruire vie no par rapport à quoi? Babilo comme soso bo bimisa na munoko bo vérifiaka. Belleville azambete pa bebisa vie à mutu. Peut-être azaka na grâce wana ya koloba keno bato baza pembeni na ye ba okipe ko briller na sima na ye. Soko za mutu misala mabe pembeni ya Belleville ozala ka mutu wana komini obandi ko utiliser ba organe na nyonso pona kwa kofinga. Parce que lorsque bino bokoloba keno Belleville a BBC théâtre, mais il y a d'autres artistes oyo bazo tenir ya koloba keno moi je dois travailler avec Belleville. Et ça passe, vous voyez que non, mutu abimisi eloko wana lobi. Nga na kotika yete parce qu'à détruire nga, à détruire vie nanga, à détruire vie no par rapport à quoi? Oza na chaîne na au travail, oza na nini kuna. Donc tu travailles aux amis mike ce qu'on détruire jusqu'à quand on détruire. Toi tu es venon. Mais nous comprenons que na bateau bazo beta maboko na bateau bazo ba tonton vous êtes malades. Pour nga écoute no kyo ndimate. Ya que non John anga parler mutu wana nda détruire vie nanga. Donc yoko la teko la mukate kaka komone na mutu na munoko na nga na komona ngo suspect. Nga na komona ngo suspect. C'est par là maintenant il faut donc réfléchir le quoi bateau. Si ces messieurs azana moi si na ndako. Si réellement ça la moi si nanda ce qui nga na place à moi si wana na hôtel mais la jonanga parce que ça la bilo comme sous abimisa ki bi ce qui vit na ngeza boye Belleville mutu a détruira. Vous êtes sûr kende ko fungo la Belleville kasi dossier na tribunal kende na tribunal kende penza na tribunal a BBC vino par rapport à quoi kende na tribunal kende funda e keno mutu te la détruire vinanga bandeko toza wapi wana toza wapi siko soki mutu a détruire vie na yo siko eloko zo sala wana o retrouver solution to retrouver solution te oza na mwasi na ndako oza soki pe na bana na ndako oya ko vandela mutu moko lobi ngai na ko détruire tina ti misala nini nyonso ya mabe il faut ka bato bayeba misala nini
Par contre, il y a des temps où on va temps ebele ya koya koloba keno o détruire Belleville. Nde ba temps pe ozo eba keno ba to ebele bazo découvrir qui tu es et ba to ebele pe ba koloba o pembe na biso te. Bobo sana ka lorsque boya osa ba bêtise. Bandeko atata biso to ya osa ba analyse to sa ba émission. Elle moko to zaka na frère koloba keno après tout oza na vie privée moko bo. Tokyo zaka wana te koya kolobaka lobaka pour par après makambo ezangi tina ezangi mutu ezangi makolo. Mais biso to yeba keno peut-être mobali azaki na mwasi na ndako esimbi te mwasi peut-être ndoki mwasi asali boye a d'autres mobali na voilà ba makambo wana to yoka ngo mingi na église. Mais ce que yo tango zo bimolobi keno Belleville a détruit vie na yo. Mais ti la biso na mesa Belleville a détruit vie na yo par rapport à quoi? Ceux qui pensent ça na mutema passe nengo zo utiliser ba organe nyonso koloba keno Belleville a détruit vie na yo. Bana no lelo so ba olala nzaleza pour na Belleville. Mais kene na tribunal non, on a trouvé qu'il y a vraiment et comment qui vraiment et comme et lesquels a inga qui n'est que porter Belleville plainte yo kanisi muto ba détruire que via za la ndenge yo zawana na bino batu bolanda rabiso na bino batu bolanda rabiso franchement non na continue na ben en réalité non na continue na ben en réalité bandeko bo moni film otozotala des dogs to komi na parti moko to komi na parti moko bo un épisode moko boye komi vraiment to bangeli Belleville to bangé parce que te grana qui des dogs na ye wana na kimbwa na ye kopia ekanda te na sima kanda mbala moko alali kaka na se mbala moko mbwa vous voyez donc nenga zawana Belleville pe asile mana maloba pour ceux qui kaka pesi kaka nani mwana na quoi ça kanda. Pour moi, na ya mama ya nani ya 7e bagara bomi ndenge nini kanda yango na balobaka ndoki bandeko mo to batela ka minoko na biso pour mutu ko s'adresser na ye mabe oyebite na butu soki azalaka mutu abantene oyebite na butu soki azala na 4 misu akozwaka maloba na yo wana memi yango na monde à ténèbres bandeko le monde ya ténèbres eza réel monde spirituel wana eza réel je vous dis. Bon aimer beau partager la grande famille. Siko to bangela Sylvie qui mbokati eleki ba agitation et voilà. Donc bangonyo se faut ba batela minoko. Soki ba bateli minoko te des dogs asali makambo. Soki ka ba bateli minoko te des dogs asasi. Yekuta osasata oboma. Tala kuna tokomi na titre ango nzambe na ngana sina simbi mutu. Tala kuna tokomi na titre ango ya des dogs. Tala makambo. Siko c'est par rapport à quoi? Dani c'est qui? Linda alobi kaka keno tout le monde est famille libota. Bandeko mutu nyonso kaka arriva ko za pembeni ya Belleville to ko sanate. Mutu nyonso zaka na besoin za pembeni ya Belleville. Ceux qui chantent on est sourire it fine. Ceux qui chantent on peut sourire qui mais et ça dit que non et s'imiter, tu dois t'écarter. Ozana bilobela. Mais batutu o bazo bima ba eko finga Belleville, ba eko loba ke no bu e matake kitaki e zonga ki esala ki bu. Bango nyoso bana bazana no au départ ba famille libota. Tout le monde est famille libota sans exception na lobiango. Pour ceux qui ont famille libota te bois qui sa Belleville. Soki onyo soko ya koloba Belleville boye na ko détruire Belleville boye mataki okita oza famille libota soko oza famille libota te beta Belleville kara mona eloko moni ete donc ata na chaîne na ko linga ta ko citer kombo na ete to bandoko mona pe na ba guerre moko boya ba Karine Mokonzi qui je fais des gros bisous. Mona penza boete wana penza na kotanga kombo na chaîne na ngai te na okotisa pe photo na chaîne na ngai te ngana bando mona ba Karine Mokonzi banani bazala bongo mona penza pe courir les karaté c'est-à-dire que non na chaîne na nga na otanga kombo na ete na ocha photo na miniaturité po ba yoka na kate soki ba yoka ni nde peut-être ko sa nini akokyo solola akokyo cha kombo na ba émission na ou encore achi photo miniature. Et puis tant pas zoloba wana akobenge pe na kombo normal ta kobenge na kombo moko oyo ya code kaka
Parce que bino tango bima. Ou bengi na nou un belle vie. Moi so belle vie. Obo matake kitaki. Vous êtes famille d'Ibota. Pour ceux que vous avez famille d'Ibota, au lobé la belle vie. C'est une chose grave, hein? Vous oubliez. Na répété qu'il y a un loba qui a un peu répété. Bon ça la belle vie campagne, il y a destruction té. Bon ça la belle vie campagne, il y a loba keno, batu ba chaeka, ba autorité ba chaeka, batu nazu le long de komo kwa benginga na yamba qui était mais ayi ko sala lanka audio parce que nazaki na volant. Albi maman bébé c'est lelo na okyo chata audio na ye. Mais aza muto a permettre ngate. Bonne boyo kamaloba na ye. Et maman bébé c'est na bengi mba liboso na komeli mba liboso abanda ikutu na je sais bozela lelo ya même pas na banda kutu émission o je crois pas otalanga ya yango allo ngala bi hai abengi nga na saki na vola na yamba kiti asaleli nga audio nga na répondre na ba audio nyonso vraiment parce que na zaki vraiment nozongele air moko parce qu'il faut na benga ya za muto abenga kinga voilà abi nga na bana ekutala na ngai belle vite. La belle vie, maman bébé, c'est la biso. J'étais pour si là. Je te dis vraiment, maman bébé, c'est audio yango na okiko tia mungongo na été. Na okiko chate, na okosate. Si qu'on a bando ça là, ceux qui nous ndeko moko atinde linga audio, na bando tuna. Na travailler na audio na yo, ceux qui ont dit comme ça bo bando ntimanga makambo na oyebisa bino. Ceux qui ont dit OK maman bébé c'est tia. Na bando ya kuluba na bando ya kochaba audio boyo kané tozoba ba phone ezalaka vraiment donc ozoka ba audio ezokota abingai mama bébé c'est na okosote na bande kota la belle vie et nani sila vie ya que non belle vie bazo insulter ba makambo so bime belé na kombo na yo za propreté et na bande na ngape ko lingesu yete est-ce que boyebi combien bozo détruire. Batu combien besoin détruire bango na lokuta na bino. La dame elle m'a dit à l'obi que non maman bébé c'est na kweya kaka na émission na ebate. Na zo ta batu 5 kana be émission maman bébé c'est ba koma ba famille d'Ibota. Ah Seigneur, muté me uti nanga kana cha. Na cha audio bozila pour bondima. Abi maman bébé c'est à partir one ya ni neko tala non. Ba analyse ba biloko zoloba. C'est comme si on fongo la bateau abilo moko boye a ezaka kakeno keto jalousie ba olinga ka ba détruire moninga. Lelo maman bébé c'est nanga na koma nanga famille d'Ibota. Bozela, attendez. Alobité, albina tia voix na été egoye bana. Moi na chaki stop parce que na benga na bin est-ce que na okiko tia penza maluba alobité maman dimbisa eza pe mbala liboso akomelinga. Eza mbala liboso, bonga boyoka. Eza mbala liboso. Ils ont mal à liboso. Ça fait mal. Lorsque bino bozo lo bakeno bozo a détruire belle vie. Laissez-moi vous assurer que nos bozo détruire belle vie. Bino mo konde bozo se détruire sans pour autant le savoir. Pour que ça na place mo boke il faut boke ko beta kokoko ba boy kaka parce que boya ko détruire belle vie. Si ko wala bo ba belle vie ndendoki. Mais moko bo comprendre makambuti. Bino boye bo bi que nous tozo ça la campagne de déstabilisation, campagne à détruire belle vie. Oui. Est-ce que vous êtes sûr que vous détruire belle vie? Parce que la justice de Dieu en a. Mais nga na koyeb sa bino que no bozo détruire belle vie. Bino moko ne bozo se détruire. Bino moko ne bozo se détruire. Na ngambo belle vie avantage eza que no bozo ça les publicités sans pour autant azo futa bino. Bino boyebi autorité na lobango boyebi autorité combien batala la belle vie. Bino boye bo vandi na ba plateau na bino bolobi que no boye ko détruire belle vie mais boye ko détruire belle vie té. Boso benga nde ba autorité moko boye bato ba ko détruire belle vie. To kota na belle vie télévision ngo ezande ba ki ko kanga makuna. Bo mo na place bozo ba ke no belle vie azo kanga azo détruire finale, azo détruire théâtre yango wana. C'est-à-dire que non vous êtes moins intelligent na niveau moko boye nga na o comprendre té. Ngaku no bato mayele so ozaka muto mayele tozo réfléchir deux fois. Pembe na ngate. Donc natala ka ba émission bo sala ka nyonso natala est-ce que vous vraiment boza bato? Mais boye ba keno bozo détruire belle vie. Pour votre information, bozo détruire belle vie. Muto ko détruire belle vie. Eza nzambi.
Ce qui nous a malobi que non a détruit Belleville, nous a pas détruit. Tant que nous a malobi et l'autre mon côté, bino besoin d'autorité, besoin d'un nini mon côté, il y a qu'on détruit Belleville. Belleville là aussi sa famille. Peut-être famille n'a eu que le l'autre mon côté, papa, bah on est pas ok qu'on détruire, non pas vous. Si quand on est là, ok, ne commet en place mon coco, bah boy, bah tali image non nengo bimaka quoi ko finga Belleville, bah boy. Mais yo koye bate loko wana te que no émission na sala esala mabe. Bozo yebe loko wana te. Bozo yebe loko wana te. Vous oubliez bozo comprendre te bozo yebe loko wana te. Skota o ke de kobeta koko kuna baboyi oye ko kana isusu Belleville ndoki. O kanga bosa ila batu ba publicité sans pour autant les savoir. Titi nga mama bébé c'est nga moto chaîne nga petit chaîne. Naka pe na finga na nga mutu te naka nanga kala ba vérité nanga na ramener na bino nga savoir na bino na teleme nanga ba antivaleur siko bokende mama bébé c'est naza na bino problème te nga na so songisa bino pourquoi bozo ya bozo détruire batu bo linga droit de réponse te non na droit de réponse qui ba fingi bino nde mabe ba finga bino te ba ka de ko redresser bino ba ka de ko songisa bino pour ngai ba pe mana bino bozana ngo wana ba organe na bino ndenge bochaka anje pona kwa koloba ke non na ko détruire ye a baby si vie nanga bino bo sakana na mutu ko baby sa vie ya mutu bo sakana yo ka so mutu baby si vie na yo koloba ta ndenge so loba wana Linda déjà pesi biso position ya ba acteur nyonso ba actrice nyonso oya zo loba mabe pona Belleville famille Libota tout le monde est famille Libota. Ce qu'on a maman bébé c'est na bakisi na lobby. Soki oza famille Libota te nenge to koloba ke no tout le monde est famille Libota. Soki oza famille Libota te zappé Belleville na chaîne na yo. Zappé Belleville. Wana penza biso jo soto koya to bi wana penza. Asa famille Libota te mais et si longtemps que non. Moi c'est yo Belleville oyo famille Libota, tout le monde est famille Libota. Bolingi mutute azo détruire batu boutika a continuer na ko détruire ça ndenge azo former bana botala mwana nani c'est qui la fille ici Tegra botala ndenge kena ngo likolo de dog tasi ko numéro azo beta ya kolala na se alali na se bala moko mbwa nyoso na nini ba coaching ya nani ya Poutine donc Tega ko yaka kalali kaka boye paka ninge nani mbwa lalaka na se ninge avandaka na se ya beti kaka numéro na pamba la moko mbwa bimi apesi rôle ya lobi ke no yo misu no fo ezala boye zala kaka boye ba caractère kanga elongi na yo zala ka mwana moko ka ya libebi Tega pa koti na be wana tozo zela awa kwa koloba ezaki ngate mutana banda o jouer ezaki Belleville siko bo loba ke no ndeko moi ça zo détruire ni nga kutu na lobaka ngo à chaque fois na lobaka ke non Belleville bon naza na problème na ba artère te na ba comédienne musu te ba ono so ba compagnie ka Belleville na vision na ye pona ngai penza Belleville fongoli penza ya ye pa ya terre papa contrat bana na mike na nyonso ana formé bango kitoko papa contrat 3 ans ce qui est renouvelable yes parce que buzo beleki atanga inde na zabo naza na compagnie nanga ba bengio parce que bon na YouTube yo pa ko la vraiment ba tout salité naza na compagnie nanga ba travailleur nanga ou encore ba tout o ba yaka ezanga ba apesinga ba coup de main koto pa ke kuna eza déjà danger logiquement parlant ezaka déjà danger ya ko ba ke no compagnie na yo ba doazo bazo peso ba coup de main et moko pe ba ko sanga ko ba pe ba réalité ba vérité mususu eza wana na compagnie na yo te ba o memango libanda ba ke na ngo libanda. Tant que super secret à musala no ba memi yango pe libanda. Eza na assurance te. Surtout bito solo la logique. Eza assurance te ya koloba ke no ba terre ba o tourner a pas Belleville ba wana so ba ke kuna Belleville solo na ba to wana te. Bande ko eza risque. Eza ka ma ensemble likolo Belleville oyo. Parce que mutu atikali mutu. Nga kutu soki ezake no Belleville ke no formé ba na boye o signer contrat soki eza 3 ans olobi ne nake baso futa yo soko ko renouveler parce que façon pe makambo ngo zo kende bien te
Po kaba o bazo tourner kotoyo, kaba ngonde bazo kene na ngambu kuna, kaba ngonde ba o mema ba problème kuna. Parce que baza batu moko boy baza ba respectueux te. Yo ye ko sala musala mais ozo na songi. Baza mukie. O bazo ko reconnaître et loko na ya koloba ke non ngana yaki na mondo po na boulot. Na o féliciter kutunani nani Cardozo. Na mona ki Cardozo place moko ba lekisi alobi ke non ngana yaki kopo po na la, na yako luka mbongo. J'ai une famille. Bozala non na iloko wana kaka na mutu na bino bolongola bazizani bolongola babiloko mususu. Abingana ya kopo po na la. Na yaki po na ilo musu te. Sko yo ye na mondango oye po bana ko détruire batu. Okuta pe batu. Déjà nani linda salobi tout le monde est famille libota. Ngape na bakisi. Soko za famille libota te kolobe la belle vite ko chape miniature na photo miniature ya longia belle vite. Si longtemps, et si longtemps, Bosaka na belle vie na minoko na bino, Bosaba famille libo ta révolté. Tout le monde est famille libo ta là-bas. So ko tali batu nyonso bazo bima bango nyonso baleka na makolo ya belle vie a futa bango. Belle vie a futa bango. Siko ya koleka na ezate? Ya koleka ezate? A futa bino, botosa e. Siko futa bino bo mikende, bo kende pe kimia, bo kende kimia te. Bozonga ikanga kaka na kombo. C'est-à-dire que non bozaka famille libota jusque là. Parce que bo koka kobosa na belle vie na ba vie na bino. Bo comprendre les kamango ba ndeko bo aimer bo partager. Biso wana to ta la film a des dogs ne makambu. Des dogs ne makambu na mini choyo. Sylvie to bangela bato ebele. Bato ba bangela kaka Sylvie. E osuka nde nini? Sylvie ko suka ndenge nini? Alia kaka mama na ye na papa na ye. Tegra wana alia kaka papa na ye na mama na ye parce que bango nde ba rendre un mauvais service a komema ye na mboka. Ponanga. Walai. Hapo maka papa na ye na mama na ye bazaki na lokosa okende koluka biloko koko na bango, koko na ye na mboka, o aso diza atika. Hapo maka bango parce que bango nde ba rendre un mauvais service a komema ye na mboka kuna baki ko tsiki ndoki. Attendons voir. Présence à maman Marina Sylvie na kin. Scénario nini sous ce goleka wana. Scénario nini sous ce goleka wana. Scénario nini goleka wana. Dog ango ezalaka ke non. Balobele kaka mabe yembala moko kanda. Nde mabe place ezobangisa. Nde place ezobangisa. Donc, au changer les paroles, tu as dit que à l'embisse le cas à l'issouboy. A comme l'andela yo, mouvement non nyonso. Tandé moi na ya 7e bagarre qui n'est kakaboy. A ki kakaboy easily. La facilité nyonso muto kufi. Langage, to batte la maloba. To batte la bande ko te bakanda ba biso nyonso ba ma bébé se emoko ba bakande mataka. To se réserve aka. Parce que mon tour le boss on a eu au ébi ta dame na été. Ndé loko ekomeli nani ekomeli mwana ya nani ya 7e baka. Si vous êtes d'accord avec moi beaucoup mais na ba commentaire maman bébé c'est tout ça, nous sommes d'accord avec toi. Vous tirez les sons place wana. Nangana bino to tirer les sons. Dispute moko boye ko bima awawa batela munoko parce que au ébi ta dame mutute. Comme pour dire que nous bato ebele pe batika mokili oyo na bakawana eleka pe bongo siko botala muto bozo finga muto bozo do bakeno oh azobebisa théâtre aye na révélation zo la kisabino na lobaka toujours que no belle vie il faut ça peka à combattre à kolobakeno azoya ko sa nini ko dévoiler œuvre ya monde à ténèbres film oyo Belvi a olakisa misalati ya monde à ténèbres. Ndenge monde à ténèbres ezwaka esombaka likambu. Soki mama nani mama etwalo ya bakendaka na mboka te na. Tenge to mona makambo, tenge to mona ngote. Tenge to mona ngote.
C'est par rapport à quoi? Il y a que non muto zo détruire fini. Netinga, ceux qui attaquent non nani, au caméraman vous signer contrat. Parce que mon communauté n'a pas jamais boy entrer bo badio sakana na batu. Na ba artiste, na ba comédien, na ba soit disant ba caméraman bino nyonso wana. Yango mundela sala système ya contrat. Bande ko tokena na ba restaurant boye pas au vandi boye. Oyebi ke no restaurant oyo soki osengi salade bazala kana dressing na bango moko boye donc ils kitoko. Soko kena na restaurant mususu boye okuta bazana dressing na salade moi eza ndenge. Soko lobio tout na bango secret. Ya dressing na bango ba opé sauter. Bato misala kutu bango moko ba oloba ke non. Biso pe toyebi te ndenge basala kango ba yela ka biso ngoko na milangi. Ngana travailler na restaurant. Baya kanango déjà basi basala ba bomba secret. Alors Belleville quelque part na moment où on a ndenge makambo ezo kende po nanga Poutine. Ah, il faut vraiment atala makambo na pe bien. C'est pas n'importe qui parce que na minute de façon makambo ezo kende. Mais non. Elle doit aussi se protéger. Musala na eza ya batu. Mais bino batu bo lingete po anini. Asali bino nini. Ceux qui ont la capacité à kokoma ba film et lokola e boko matoko ya to ko applaudir c'est tout. Ceux qui ont comme na niveau wana te bo applaudir pour na ndeko na bino. Bo applaudir pour na ndeko na bino c'est tout. Il n'y a pas de que non, bozala kaka à l'amiable, bozala paix bien. Oza na film bien, nani Poutine ah na kenango bongo ndenge nini? Ah la kiso. Tozala kata tozana misala kuna omona ke non ah awanga na okoka te na bengi muto akokuka. Ebi o nga na okoka te. Na zanga mbongo te, na benga ndeko na moko boya ko ya kavanga, asalelinga mais na libérer pe muke ekenda bongo nini amitié. Donc to lobaka no vie sociale des ndenge nini. Siko bino mutu o aleki bino bolinga ondie bo éliminer. Po nani azala nesika na ye. Po bo koma na ba niveau na été. Siko bolinga ko éliminer, po nani azala wana. Po ata so bo éliminer bo so ba inspiration na été. Siko ngana tuna ka bo réfléchir ka ndenge nini. Déjà Belleville andima. Ata tango bozo ya boye, mwana mwasi na Belleville boye, boye adetruanga, so ibana nanga lelo. Soki bana nga bazo souffrir, soki nga na komi boye lelo, o komi ndenge nini? O komi ndenge nini liboma eza volonté. O komi ndenge nini? Soki nga na komi boye, vie na nga eza détruit par Belleville, bana na ngai baza détruit par Belleville. Na kotika Belleville te, nga na koya kaka ko dénoncer Belleville. Liboma eza volonté. O komi ndenge nini? Parce que biloko no sozo loba, tozo yeba ke no zoloba, ozo reconnaître biloko zoloba. Vino ekomindeni. Zalaka peut-être na balabala, osimbi pantalon na loboko, ozo sa supene nini, ozo senga batu na balabala. Tango koya koloba keno mutu te na détruire vie na nga eko make sense. Et non pas la façon bozo ya, oso serrer chemise na o serrer pantalon na o bien, o kati libazino o place ngo wana, oye pona koloba keno Belleville détruire nga. C'est-à-dire que no bozo maîtriser comment on a ko détruire te. C'est-à-dire que nous devons maîtriser comment il y a destruction. Moi, je suis maman na ndoki, papa na ndoki, osalanga boy, akole papa na nzoto parce que tu as détruit ma vie. À détruire par rapport à quoi? Bino nyoso boza ba famille libota linda salo bibo moni ba biloko na nyoso bozo sala wana nyoso tozo mona sur les réseaux sociaux. Vous êtes les familles libota. Tout le monde est famille libota. Suko boy ke noza famille libota te. Sundola Belleville na chaîne na yo, zappé na chaîne na yo, miniature na photo na ye, jajakou du ko chate wana to ndimo to ba. O penza famille libota te. Alors so bozo ya on est ensemble biso notre famille libota. Est-ce que tu as dit la grande famille? Tu as vraiment dit nini siko? Tu as dit nini? Boyebi, et là qu'on a évité ce qui vient au Santaka. Ok, on a olingi mutu, mais pour se prononcer, et c'est difficile.
Yo mona ngo ndire za faiblesse. Ezala muninga no mwasi o apprécier ka mais de vivre o la qui sont dire linga ka ete ozo la qui se ba caractère mo minene moko boy se pendeni mais na kati na o linga ka na kati no linga ka c'est ce qui se passe avec tous ces gens au bazo bima ko fin na belle vie. Et parce que je ne pense pas que non ce qui les que non occasion moko e monani peza boy pas bakutani penza boye penza bo kutani penza na monde mo na pays moko boye ke no bokutani bo je ne pense pas que no okokata koloba. Par contre c'est-à-dire que non les gens bazo souffrir. Les gens souffrent. Belvia oki kozala pona batu nyonso tuté. Nzambe na zala kaya batu nyonso. Muto mokili oki ozala pona mutu nyonso tuté. Bo chango na mitu. Nzambe nda za muto batu nyonso. Mais muto mokili au grand jamais oki ozala muto batu nyonso parce que yebite o yakoki ko sala mabe. Allez-y comprendre. Donc tu peux mater. Et ça kaka Irsil Pechanga Poutine. Irsil Pechanga Poutine. Irsil Pechanga Poutine. Moi na o linda na zolo ba butu lokola moi. Boko kako exposer linda tendeni. Nani ngo pesa na nga matière eloko ezoleka awawa parce que ba kwiti ba okoka ko matisa linda na miniature te. Parce que bino botike la ka tout temps. Nini ezoko kabino te bo tia penza minani linda na Gatsby na ba miniature na bino to mona te bozo pe makaka ye wana boaki alobi tout le monde est famille libota mais peut-être il fallait boya bo répondre ye parce que azalaki na bino tango boaki bordi wana alobi que non tout le monde est famille libota bino bolali bomoni yango te mais bomoni yango kitoko mais il fallait boya we non linda bongo te bo matise pe miniature comme ça to yoka pe na likambo yango eza ndeni. Bon respecter Linda boy makasi boy problème nini eza wana. Hein? Bon respecter Linda boy ndenge nini. C'est-à-dire que non Linda za makambo. Linda za makambo. Tango boaki na tout le monde est famille libota mais surtout obito raisonner penza. Linda wana zaki mwana, elle était la première fille à maman ya bino. Et aujourd'hui pas Linda a changé maloba ya koloba tout le monde est famille libota. Boko yoka nguwa. Bon répondre na nous Linda. Parce que na bino tout le monde est à mokili mobimba. C'est-à-dire qu'on a y compris na bino boza na kati boza famille libota. Mais bon matisa linda na miniature bon répondre linda problème nini? Famille libota nini loba. Boza likolo makasi na frein na likambo linda. Na likambo etali linda likolo eza makasi na frein. Bozo tikate bosu bo tie penza frein penza bo bakisi na frein à main. Pour mutu kekende te. Nani linda pas matière. Linda kote nenga zana za maman na matière. On peut beaucoup lier la mbongo. Parce que beaucoup kako attaquer linda teneni. Parce qu'il y a tout les bino bordi, vous êtes les familles libota. Boza famille libota. La grande famille bo aimer beau partager na tika na 7 minutes na okita. C'est grave, hein? C'est vraiment grave. Famille Libota, tota la filme. Toza wana ebele lelo. To eba sort ekozala ndenge nini? Il fallait tabatika na mboka kuna. Bokende ko memana na ko memana bokende ko Yesu. Donc, et toi, qui peut toka kindo kinde kuna na mboka. Bino na bozala kama koloka tout le temps na mboka. Bojo maele. Ma place mususu bakenda kate. Nani aza siko perdante. Elobi ata belle vie. Ni eloko ye nangote, ni kaka bo eloko moko pete rapport a bien te apesi belle vie. Rapport paix a bien été apesi belle vie. Par contre, à memeli de belle vie, maman étoile na Sylvie. Yoka pe Poutine nenga zo sa maman Marie. Ya na ya eba kufanda na batute. Apesi déjà. Boye bien loko wana. Bo comprendre loko na oluba.
Bomoni tango Belleville ayebisi maman Maria lobi ke non. Nzamba sunga bino parce que ya yeba kovanda na batute. Bolanda, on a déjà zé loko déjà flashé. Alobi amoka atika lobate. Toko découvrir maloba na ye wana peut-être na épisode eko landa. Toko découvrir vérité wana bokanga malobo na yebisi bino parce que ngai na yebi j'ai déjà mususu ya Belleville ndenge zalaka. Et loko na yebisi maman Marie-Hélène akoloba ke non yaya na vanda kana batute. Bokanga na épisode etikali maman Marie-Hélène ako découvrir nani ako découvrir étoile ako simba pe mutu akoloba leki na lobaki siko ekozala na moma nini yango na nazo bato kimela kuna ekozala na moma nini ekosala ke peut-être que non parce que maman Marie-Hélène bakovanda wana te parce que nani mwana ono ndoki o nani les dog oyo akotia désordre na kati ya ndako wana so nakotia désordre wana oyo eza kaka nga bona naloba te nayebi te ce que je pense te gande kaka kolata mama na ye ekosala keno baokoma bitumba na mama Marie-Hélène parce que ndoki asakanaka te place ndoki aza dispute ezanga te tira eme ezanga te bitumba ezanga te nde place étoile akoki kobenga na mama nde place akobenga na mama Marie-Hélène et Belleville akoya koyebiso na yebisaka yo keno ayebi kovanda na batute mais ekozala nde bitumba molimo te granda ko travailler yango wana eza juste ce que moi je pense na yebite mais attendons voir parce que Belleville akalingaka biso mabe vous savez avec Belleville il faut zaka mutu moko réfléchir mingi bota niveau nga na kenango na réfléchir déjà et autour ça la beauté parce que parole wana nga na kanga ki Belleville aso bisa maman Marie-Hélène kene ayeba kovanda na batute bolanda kaka bubie bozongisa épisode alobi boko kango c'est-à-dire que non bitumba moko ko bima wana et maman Marie-Hélène a repris sa Belleville raison parce que Belleville a oyeba te que non sorcellerie sorcellerie peut-être bon je sais pas na vandi kimia attendons voir. Bref, la grande famille Yangwana. Tout le monde est famille Libota. Il n'y a personne à sa famille Libota. Ceux qui ont sa famille Libota, zappé comme moi à Belleville. Dans la miniature, il y a une émission dans le photo à Belleville. Et ça abisso bien. Les deux personnes qui ont assis là, maman loketo abongisi musala naï. Azongi mutu. Pourquoi pas qu'on les maboko? Mais quand tu as yebo komona keno aza mutu moko aza déjà na semence ali baby na kati na ye. Aza na semence moko ya kotia trouble na kati ya bato. Aza na semence ya division na kati na ye. Parce que soi-disant leader, ceux qui leader aza na biloko na ba dispute, ba division, ba séparation, ba problème, les a déjà semence. C'est grave, hein? C'est grave. Voilà la grande famille. Tous à la wana ebile, tous qui n'écoutent les sous des dogs na biso. Tous y a problème eza nini? Des dogs ya kosuka ndenge nini? Ba ko découvrir rien ndenge nini? Parce que le sambo ezate et pas ya Belleville, le sambo ezate et pas ya étoile. Ba ko kende et pas nani? Et pas papa Turbo. Parce que jusque-là, Papa Turbo a joué un rôle. Car dans le premier épisode, dans le deuxième, hein? Après, on a Aza Kobunga. On a évité, tant que nous avons dans une église. Nous avons na Kaboy Bandeko. Nous avons na Kabino to découvrir. Tant que si maman étoile pas koyeba que non mon anende babwa kila eloko boye na ndo na mboka. Awsani, awolinga susu azonga susu na mboka. Akolinga susu azonga na mboka kene kokuta na mama makambo wana femme femme seule. C'est grave, hein? C'est grave. Donc oui, bah sort ya nani. Léo to oui bah sort ya papa Serge na. Papa Serge, to oui bah ndenge Davina ko kende ko sasa ye kuna. Tous les bilans to kende otala ndenge
Davina okende kosasa papa Serge. Est-ce que ada kozongisa kaka nani? Azongisa isusu nani ya koloba keno babala na Davina ngana yo toyebi te. Ada akoya ko découvrir ango keno ezaki prophète à lokuta toyebi te. Uzomona wana sikwa koza deja ke kobala mwasi mususu bien papa Serge akolukele mwasi mususu apesi makambo ango ndenge ezokende Bellevue oyo. Alors tous allez belé wana to kende ko découvrir histoire. Tous allez belé to kende ko découvrir histoire parce que papa Serge akoza na sort na ye. Ada ka ndenge nani prophète a nagé na kati esprit na ye. Ye pa koza na sort na ye. Siko sort ya Ada nani muto memedi ba problème eza nani Davina o makolo vanda kate kolingaka ko kende ko lukaka ba prophète libala no déjà vanda nango mobali déjà sa uti na poto kiti bien déjà na kini aza déjà na kini wana bo bala na yoke ko luka tala l'esprit ya ko loka ezala kata peut-être mobali aza na poto ngo kuna ko luka nzambe eza ndenge ni na miyebela mais mobali aza déjà na kini na sur place yo makolo pas prophète bo suka. Davina fasa pesinga kanda. Aïe. On dirait na film Bellevue. Voilà. Bref, c'était au moins ça. Je crois na sololi. Tout ça pour défendre Bellevue pour de bonnes causes. Batelemi balobi ba détruire Bellevue. Mais tu es ça bango que non, beaucoup détruire Bellevue te. Bino moko de bozo de se détruire sans pour autant le savoir. O bino bo vanda bozo zo bataille belé pour na détruire Bellevue. Bo ça les publicités. Et à bosser vraiment publicité mais boye éviter parce que bino eloko bozo sala et kozanaka na coin moko boy place moko boy oyo bokozala na besoin aide mais batali boy à partir kaka ba émission bino bozo sala ya ko détruire bandi ko mususu porte fermée bokoye ba wana te bokobosa na bobenga sous Bellevue ndoki. Bisous là-bas. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.